kangi au pirate vous en a sanction na yo parce que ba musicien lolombo eleki na yebiso que musicien lelo ngakutu donc don nakoka suko benga tabatu to benga mutam so benga vie na omo bolobi no na pesa information que vie ndako mwezo zika na matete to ndako mwezo zika na Montfleury o pesa te photo accident mo salami na banda lo ngo pesa vie information mais via monika ka numéro donc ngakutu abo ingate mais tellement ba mise vele ba bebisa mono ni satan za ko benga mais alors la nuance sur la qu'est-ce qui fait que BCBG est un caca stable mais BCBG comment dépanner ba musicien non eza bon eza ngala solo na ba musicien nga moi je m'en sors c'est parce que ba yebi nengezali mais soki na la mutu o na ko salisa pe mutu na bite ke na salisa kabatu na tuti tolote mais lelo mutu so iraza la mon problème ko yebisanga pe na salisi tant ba osala comparaison na batu so amoni mais quand même tam so ba osalisanga kuna tam susu ezoleka te ba sola rapé ba mission ba sola entre bango baza ba mission baza ko appartenir na biso te mais ba travailler rapport na biso mais un musicien il est libre c'est un être humain libre donc baza na bani na bango ba kutanaka ba sola rapé motonde ni côté na mneza ndeni ba l'air siko ba sola bayoka na yoka na pe bazoyoka mais ce qui est bien chez moi tout un règlement d'ordre mutu to ayebi que non ma solo ezabo mutu to ayebi c'est clair et net na ko tia tableau série moko to ezalaki ce pendant ma solo to tia tableau bon botala to betaki bo noir sur blanc papa ba détail nyos misanzo bo siko musicien net ba orchestre msuna mona ba benga ngoni arnaque tes mains mensonge du genre ba futara musicien na chaque fin du mois mais c'est faux mon futa musicien ni chaque fin du mois pendant que mbongo ezokota te orenta obano fute ce qu'on a mbongo na yo moko pendant que BCBG ba futa ma kaka so production ezali ce qui rentabilité salami ce qui mbongo ekoti ba yebit ce ezate ce ko au futa musicien na papier donc justement yangwana c'est pour ça il faut éclaircir quand tout est clair musicien yebi que c'est comme ça aux anons na ba problème te mais quand on va comme clarté et puis biso ba musicien nous sommes très généreux ba concert soupe to beta moni obeti copé concert mais on beti on peta au sali vieux mon beau plaisir au sali sœur mon beau plaisir au sali parents mon beau plaisir au moni donc c'est pas vraiment seulement ça ça vraiment yangote makamoya mnene ezali oyoke culture ya Congo politique nango eza mabe il faut ba bongisa côté wana c'est tout. Si aujourd'hui un artiste a touché ba droit naïe, ba droit d'auteur naïe zali bien. Talaka makama ba droit d'auteur on debi misi ba trouble belé na ngako ko le belango parce que na mon bizarre. Et nga na se confier qui est pas ba groupe ya cabinet mon bango baza ba spécialiste na ba droit d'auteur. Même ça on bino bolandela araka. L'air quand ça sera du bon pour salinga signe, je vais m'affilier et puis total nekene mais ceux qui musiciens alors ba droit na normal musicien zalande ba droit lobatin aujourd'hui musicien congolais a commis au plus bas de l'échelle ezozala beaucoup plus bateau bazo kota tona binope bateau bovandisi déjà masolo parce que yo na groupe oza tokolo ba parmi ba groupe oza stable ou ba musicien na yo ozana bango depuis des années alors ezo ça que koto yo moi kwanga ezali siko soki moi kwanga ezo bima place wana stabilité wana ezo uta na nini secret na ngwezo zala nini ezaka kaka yo zo ba droit na yo zo kabola na ba musicien ezaka ba musicien wana ba na confiance na yo parce que yo oza jibé ou bien ba musicien na baza sûreté que en dehors ya BCBG calme goza. Mais d'abord ceux qui musiciens a sali au confiance c'est qu'à na ba preuve parce que on peut pas faire confiance à une personne pendant que on a ba preuve. Pour d'abord faire confiance, il faut avoir des preuves. Et après, conviction. Nabolingo, c'est très important. L'amour doit régner. Et puis, oh, bah, ambition et artiste.
moi je peux pas gérer ça naza nzambe te pona yeba non motema ya tel musicien motema ya oyo azo penser bon non ozomona et puis ba musicien msu baza na bon moto azomona ngo pe eza trahison atali abia bon moto mais au hasard ambition na monde que oui moi ça va ça me suffit je peux aussi faire mon chemin tant mieux même ça bon tant mieux naza seul artiste oh bon je suis pas seul mais j'ai belé pe bazali mais na yebite so eza ya solo ndenga la loba nga na sala réunion na fc na ba musicien les boza boye o nyonso ngo sala album na ye to azana pour ça sala ni na ye je préfère à sala ngo en bonne et due forme que ndenge bolingaka bosala ngo na ndenge o créer conflit pour conflit on et permettre yo ozala libanda obanda kofinga osala pour permettre ça ni na alors beaucoup qui ont fait ça se sont cassés les dents c'est mieux osali na yo en bonne et due forme ozana yo bien osali no disque na yo na val ya groupe ba musicien pe ba ko accompagner yo ça va alors ezo et comme pour la Congo on dirait tout ça la railo moko so y mutalati chemise à pembe biso so tologi ba chemise à pembe jibe ozo produire musicien na yo waze kwa zo produire musicien na ye na ba groupe musupe baza produire car na ba groupe on a ba komi na ba label et ça et comme net moi et le réseau régner mikolo na ba groupe na biso soki ozo produire artiste na yo confiance ni rosa nango oyo pesa yo lecture par rapport à expérience na yo que produit on a zui et bien que on a accompagné na ba oyo aye wa mesana na bango déjà bon premièrement peut-être aux informations mabe nga naza producteur te na celle label moroté à production on a produit motu na produit motu mais néanmoins ils ont un musicien moi ça l'album la carte wing BCBG donc na pesi autorisation kaka na yete et bana bogi ça ça l'album nae na ndenge salike voilà ayotika ni musique a voyagé na a commis ayami Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur donc eza conviction nae na spécifique arabani ba travaux après mon fikara bien na mona on était à la blague mais blague te ko ça l'album ils a jeté à garder album là abi je préfère na bimsalan banze mon groupe malé petit jour et comme na près na obimisa ni le za tour ya Abraham mais na pesika bangwana te na yebisa mutu nyonso na le petit ça bozala ba hypocrite parce que bino tunde bozana vous avez des ambitions vous en avez un projet na bino mais eloko o ngana za ko déplorer ezali ke bo sala ngona ndenge ke oluki problème pour problème on a et permettre yo orienter ba idée na yo non yango lozo mona batu mususu bazo se casser les dents comme je venais de le dire pour Dieu est juste yo ke ne muto sala o mabete yo zolo ba mabena est-ce que nzambi muto bonga pambola ote alors je vais bien au sala album Feu de l'amour o yemaina papa emba papa emba atiki biso batu nyonso ba yo sala lecture après liwana e que azaki na dimension moko donné est-ce que liwa ya papa emba en tant qu'artiste tokoloba ke était pe ba artiste congolais par rapport à unité, par rapport à vie sociale, par rapport à contact avec les autres. Bon, question nous a moins un peu compliqué. Na comprendre bien te. Na lobi boy. Et ibiso na ndeni. Papa mbatanga kufi to yo mona kazaki na dimension mususu. Ben voilà, on faut comprendre de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Sur le plan mondial, bah tout bah même bah chaîne au total réalibanda to moni que papa emba lela mi partout tina ba Seattle partout ba leli papa emba est-ce que contact o azaki na mona batu wana et ba artiste na biso pour que kozala bien na batu pour tala après vie
ndenge ba reconnaître Papa Wemba à travers le monde. Est-ce que koye la pe biso liwa wana était ba artiste pour que basa la unité nakati ya aro bango nyonso bazosala qui est la musique. Bon, on va répondre boy. Omoni d'abord côté à que tout le monde grandeur à vie. Les aoulis comment le batté. Personne ne peut contester. Ndenge baleli Papa Wemba monde entier partout. Réponse dans les Aramoko, Papa Wemba c'était un artiste. Il était grand. Ndé dans le baki, suisez planète, la planète a perdu une étoile. Et cette étoile, c'était Papa Wemba. Donc, grandeur naeza mutaro définir en côté. Il est azalaki immense. Lelo nga na koloba na oloba te parce que lelo so nga na lobi na loba ba oloba oh pour Papa Wemba kufi lelo bato baza koloba. Moi je parlais de Papa Wemba, il était vivant. Yemoko yebi que JB parlait de moi a yebi. Même ataya banola nate bato bano yebisa e. Je n'ai jamais eu honte malgré dimension nanga de dire, de crier tout haut que Papa Wemba c'était mon idole. Nde batum sou baza ngana ba jeune belé lo pe baza na ba succès bazé belé na zala ki idole na bango mais lelo ba yoka soni ko lo bango ko lo ba ke lelo ngana komi boye na bano linga JB c'est mon idole ba yoka soni ko lo ba mais ngana ndenge tozo buka ba martyr donc ozo sentir na que prêtre na ndenge ko sakana te to kabola to diviser monde en deux parties. Ce qui même na Cameroun on coûte oh bato jouer bato JB OK Côte d'Ivoire au senti dimension to komaki mais je disais toujours tout haut sans peur d'être contredit un jour je lui criais que Papa Wemba c'est mon idole les gens na goya ko sala o bato so comme sala ki sakata ko via kufi bokomi ko loba loba oh vieux bon non moi je le disais il était vivant il est mort bande ko yoka donc lelo na o mona ona ko loba te. Pour parler de l'unité, Papa Wemba azalaki bien na batu nyonso tolandaka lokolo na ye nga naza nalinga problème na batu te nde naza bo. Donc vraiment pour parler de l'unité je suis quelqu'un oyo alingaka na ye buzoba te quoi buzoberi epa na ngai epasaka te. Donc, je suis gentil avec ceux qui sont gentils avec moi. Quand tu n'es pas gentil avec moi, vraiment désolé. Donc, nazala idéologie na ngayangwa. Alors, ce qui total à Lelo, Wenge BCBG, et difficulté, c'est vrai. Autant le bango et un voyage, c'est vrai que freiner moi mouké. Est-ce que vous avez rappelé un message pour un bateau nyonso? Bazo ko empêcher bo œuvrer en dehors de la RDC. Bon, na cause un message mais il faut ba batongo ba ozongo bien, ba ozongo mabe. Donc makamususu balobaka mieux vaut likamususu tout donc kufana na motema to loba noter. Est-ce que ba ko interpréter bien, to ba ko interpréter mabe? Parce que nga c'est que dans le bas on toujours dans bibiso tous les musiciens tous les politiciens donc ceux les lots bande on a biso na ba ki ko limbisa biso sala musala na biso ezala bien donc on a le bas ya ngwana parce que biso les lots tous les pouvoir monter to ko tia muto ata bourgmestre hein mais bourgmestre a rozoyo a foutu mbongo no nde to beta na ba anniversaire nde to beta na ba première communion alobi ya ko betelanga oboya te oyo sala musala parce que musala no yangwana donc vraiment ndenge ba kotisa biso on dirait to koma ba politicien on dirait biso nde to sala constitution mboka oyo on dirait biso nde non toza na biso ba musicien lelo kutu omone émission na biso nazo lela ka passe ya ba musicien ndenge lelo musicien akomi mutu moko donc musicien komi mutu moko bon na ko pesa exemple mo moni lelo Barack Obama, président Barack Obama,
oyebi ke ntango asala campagne na ye oyebi ke artiste mwa monene ya États-Unis Jay-Z oyebi oyebi ke atia mbongo ebele mpo asala campagne ya Barack Obama oyebi yango. Donc ça veut dire artiste kuna ala mutu ba moyen po bazwaka ba droit na bango eza respecté baza na ba moyen. Qui est cet artiste en Afrique à Rosalango campagne moi ba président ya kinotila candidat mbongo azate. Donc ça veut dire artiste ya awa ya Afrique doit communier artiste moko boye oyo. Donc nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Donc bunda courage no kaka bunda maintenant ndenge pena ya ba norme que musicien ayebi na bete concert nanga la rekoti ba droit nanga naza kozwa makamtu mais kaka osala que RDC ezalaki nde États-Unis le lobby soto ande bula ona omoni. Donc sikoyo biso ba artiste bazwa biso tozana biso ba commerce. Un commerçant azoteka produit na ye azoteka produit na ye. Donc ndenge toza boye soki muto ayo zonga betelanga na mariage na kobeta naza lokola mapa nso ebimi na boulangerie atakolo boulangerie wana aza opposant. Est-ce que koboya mutu ya majorité asomba lipana po ya aza opposant? Non. Mapa na ye eza na mapa mutu nyonso eza na couleur de monde. C'est comme la musique. Pourquoi bazo pesa biso couleur na musique? Faut pas pesa biso couleur. Tous en sont musiciens. On est là, nous sommes des commerçants. Mutu oya verio. Betelanga na baptême, na beti betelanga na mariage, na beti betelanga na campagne. Voilà. Na beti. Mais sikoyo message yango wana kaka nga na senga pardon na fukama même na Paris na sengi pardon bandeko na biso bolimbisa biso tozonga omona ti même concert na nga ebetate parce que basé déterminé. Mais j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais est-ce que on a déjà même pensé à dire voilà mission on a quand même à perdre mon tout qui moi mécanisme. Est-ce que on a déjà pensé à nous? Irata la dernière minute pour voilà maintenant il raté batumsu ba mi bomaka na makamba bo moi muntu ami bomi po tamso yebite ze économie na ngana na bomba ekenda leo na zongo webite batumsu amko mi diembi kabina bo moni lobi na la télévision ami diembi ki po l'art na eki omoni. Donc eza babilo moko ke ba musicien on pleure, tout l'élite trop, tout comme cassé d'autres, tout bas soucier comment tu rigoler là. Tout c'est une bonté. Alors dans ces cas, bah bon c'est le soir que bah droit na biso moins tout soir. L'été bon c'est le soir bah droit na biso tout soir kango. Tant où on se plaignait qui na piraterie, on trouvait moi piste moroboé na internet, on contrôler ba vue, on contrôler téléchargement. Alors, si koyo, le rôle les a bloqués. Au niveau Oyo, il y a des déplacements, na rentabilité. Piste nin si ko boko luka. Parce que côté qu'on a trouvé qui moi piste internet, au bouger na voter mais internet on contrôler tout. Si ko awa, ils ont senga kaka mouvement ou bien mais l'État doit s'impliquer dans ma musique, ma culture. Kaka ba musicien té. Léo n'a pas ce exemple. Moi, je sais que Nigeria, c'était la même chose. Bazouaka chance, bazou ministre de la culture. Aïwana habite désormais pirater d'autres artistes, pas les Nigériens. C'est lui qui osera. Bakangio au côté prison. Idem avec South Africa. Ba musicien ba tambola ba kanga ba pirate. Aux monde. Au rose en Afrique du Sud au monde ba pirate ni on se sauf y a Sud Afrique. Donc les lots au monde n'a jamais
musicien nigérien moko boye aza na complexe il faut que ne peut-être ba voyagera na lobango plusieurs fois ba voyagera bazo ke Europe, Amérique, États-Unis, Canada, tout ça peut-être pour des vacances bien beta concert na mais pas na ndenge o lelo biso to komona ngo eza paradis pour tous za paradis té ozomona de parce que on avait mis de l'ordre dans la maison ati ordre na ndako ati ordre na ndako au monde alelo so makamo ezali to na mboka oh bon ba musicien bobetela mboka PDG nini yango akelelo musala PDG mongo boye akendaka musala après alobaki te na sali musala pona mboka ufutanga te momona ka ezalaka musicien o bobetelaka ba mboka eza pona mboka oka pe ba joueur et mon côté naza juste il y a aussi des joueurs qui souffrent aussi de ça oh non bobetelaka ezali kama mboka bobeta kaka mais au monde n'a jamais directeur mongo boye na société ake musala lo ba que non na fin de moté bofutanga te j'ai travaillé pour le pays au monde ngote la preuve à nous mon ba député baza ko réclamer mikonyo so ba kitsa salaire na bango te bazo réclamer ba matsa bango ka salaire et maintenant pourquoi on doit toujours pour la catégorie à batu moko bango il faut bazala bien batu musul faut bazala bien te c'est ça le problème n'a pas ce exemple car ya Nigeria pour la musique biso à l'époque les Cameroun nazo biso jour okutana wera awebisa yo jour okutana Didier Masela Alain Makaba Adolphe Blaise bako biso makamona nazo loba à l'époque donc on beta na Burkina Faso les ont haute voltage je crois hein les balles nga bakomisa au Burkina Faso to beta kuna to beta na stade to beta na artiste nigérien beaucoup mena la fait la pauvre fait la abanda beta na basuva obini abana voyager a voyager na 3 avions et puis ba avion na yé avion mo ezana instrument avion mo ba musicien avion mo ya yé na ba danseuse na ba sinaye parce qu'il y a na ba sebela on voyager na bango tout concerné tout fo bazal au monake musique ezé na power mais les problèmes où ils ont passé ah oui toyebi que les difficultés dans le monde entier mon crise autoloba il faut pas que les gens pensent que c'est seulement au Congo hein? Non attends là dernièrement dans à Paris ba ingénieur de son coûte ya ba studio bazo lela na bien ingénieur mo ba combiner tout taximen a JB on travaille plus parce que vous les musiciens congolais là c'est vous tant vous venez ko ya moi ba studio ils ont bougé tous moi ba mbongo musala les associés nga ko na za bona komi na nga taxi na sali taxi na ngai na comme taximen si nazo gagner sous-souté ce que tous na musala benga tanga na yo travailler na kin na sali le boulot na songi pour te dire que crise wana eza partout mais ce que au monde tant crise est partout mais ya biso eza exagéré vous comprendre parce que kuna tant crise écoute kuna imagine toi ce que ya biso ezala ndene ça veut dire que toi na difficulté moko ya makasi o lelo bato bazo comprendre makambo bazo comprendre o pe bazo comprendre te ba mona honnête kaka boye non alors j'ai bien piana non lingato c'est sa première partie oyo parce que chaque mois, vous allez intervenir une fois pour que les téléspectateurs aient des informations, des nouvelles et un groupe et puis un entourage de l'orchestre. Les lots, comme on a fait, comme on a souka déjà, on a un message et tout en promettant aux téléspectateurs que dans les jours à venir, chaque semaine, 2 diffusions. Il y a un numéro et une émission dans BCBG News. Ouais, en tout cas, on a remercié notre télévision, RTGA. En tout cas, merci Mingi. Merci Mingi na boss. On l'attache chapeau. Boss, vraiment. Hein, Papa Pius. Hein? Merci pour l'espace. Donc, vraiment, merci Nayo. Directeur, merci na Batunyoso. Merci na Esaïe, merci na Batope Balolanda biso na 5 millions merci mingi. Donc bozala na bino
kimia bozala bino kimia ezo ezala na bino mosala na biso ndenge ezalaki liboso eza susu ndenge wana te crise oyo bozoyoka monde ezolobela crise même na Amérique na Europe na Asie donc crise wana botalaka so kuna baleli crise ça veut dire koto mpe crise ezala makasi yango wana bomona bamwa badifficulté ya bamakambo ebele ezali oui nayebi attente na bino ezali album il faut bimaka mais tokobimisango mpe na ndenge bolandi émission boyoki mwa baexplication na nga mike c'est pas dit que parole na nga eza parole d'évangile te mais eza conception na nga et puis na analyse na nga oyo il faut na expliquer bino na ozwa temps molai te mpo na koexplike likambo oyo mais au moins na kogarantir bino que nayebi ndenge tosololi lelo na ndeko na nga 33 bokomela ye bokoyebise non tuna boye ya expliquer bon je serai présent ndenge ye alobi chaque mois l'émission oyo bobanozwa nga moko na bana koexplike bino bamakambo oyo eza koleka ebele mais mpona mosala eza kitoko mosala esi esila nango mais babiloko ya mike boyebi kaka ndenge ezalaka epuis kotala koma tokobimisela yango en plus boyebi ke baproducteur bazala susu te donc on se bat seul yo moko ozobunda pour plein ezala donc je vous garantis donc suivez-moi toujours na RTGA bobano kanga pena na ndimbola bino lisolo ya BCBG lisolo ya ngamoko Salvatora Motopamba votre humble serviteur donc ngai mingi kolobeza te donc bozala noka à l'écoute bobano talaka ba annonce na RTGA bozonga na temps donc toujours ka kindoki na bonzambe kati na nkolo po biso zakaka kati na nkolo quoi donc connaît pas à demander à rien en face donc yangonde maïs donc voilà ce que je pouvais dire c'est ça. Merci à vous fidèles téléspectateurs, merci.